Mbote mingi balandi ya magazine nabino lobby ya nani lobby ekozala ya nani bisika bozali na tombeli bino vraiment mokolo ela mopepo ko ela mu bisika bofondi na bino akutandela bino pona kolanda magazine nabino lobby ya nani. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne BTV3, vous ne serez pas déçus. Aimez la vidéo et partagez. Chers téléspectateurs, tous a besoin de remarques nabino, tous a besoin de reproches nabino pour na domeka koko lisa musala ensemble. Lelo on se retrouve dans la troisième audience. Il y a procès à 100 jours, il y a Vital Kamerhe. Pourquoi on est là? On a voulu que Tambola na ba poignon surtout la République démocratique du Congo parce que balaba les apenza moi ya kokauka depuis 9 ans jusqu'à présent batoubatemi bakoye ba qu'est-ce qui se passe réellement? To komeka kozwa ba interview to vie la population ba yebisa biso réellement procès en le troisième jour ba au monde on ndenge nini malgré ba bandela biso na lecture il y a premier procès puis il y a deuxième procès après ba kokota na makambu ya lelo eloko esale teto kitapena po eningi sibiso po tangu bitakura komi koloba population gagne. J'ai marché, j'ai vu ça, ça m'a intéressé. Il y a komeka pour la population. Est-ce que à partir de bitakura neto kozo éclaircissement la population comment ba tenu na betando iki pour na kolanda procès attentivement ba yeba mbongo ya mboka ezali bisika nini nani vraiment réellement aïli mbongo Jamal ou bien Kamerhe parce que il y a eu des noms qui est cité. On se retrouve merci beaucoup, on se retrouve Bonjour. Kombo Mara. Mara Osa Msani la Congo. Naza Kopera. Ah d'accord. Papa ndenge pelo bandi kolanda procès depuis 9h. Ti lelo to komi 16h. Et là on y penda ya motu ya oyo retenu. Bon na procès oyo naza penda na eloko motu ya na retenir te. OK. C'est parce que bato baza ko embrouiller biso peuple congolais. D'accord. Biso toza na souffrance. Ba 100 millions, ba 200 millions na ba poche na bango mais peuple congolais lelo tozonyo kwama na ndimite ke na monde entier pays moko zonyo kwama lokola biso ba congolais. OK. Vraiment na procès oyo na moni bango nyoso baza bambouye c'est parce que bango nyoso même ba bazo sambisa ye wana bango nyoso baza miibi. Tambo Bitakura komi koloba Justin Bitakura akoloba omoni ke eko changer pena moi makambu moi muke. Bon, changement tokoyeba sur le terrain. OK. OK. Voilà, merci beaucoup. Papa, bonjour. Boni. Malam. Comment nanga James. Oza Musanyo Sara. Na kumbaka moto. Kumbaka moto, voilà, merci beaucoup. Papa James, ndenge omoni la procès le canal le troisième jour. Lecture par rapport à procès lelo. Bon, d'après nga, il fallait pas condamner à 20 ans. OK. Akende kopema na prison. Po bana mboka pe bakozo mpewa ya sika. Ba condamné ka 20 ans bongo moment o muto azo bimisa moi ba preuve na ena ndenge azo samba. Non, normalement il fallait bakangika mbala moko. Po ba preuve nyonso zaka ya lokuta azo lakisa. OK, d'accord. Ga lezo atamba. Ndenge moni makambo ezo kendele. Otali procès malamu. Natali procès mais na moni ke ndenge zo mela à des fois bazo gérer na ndenge ko non à des fois tantôt ba déclarer que non ayo ba te que non aza contre mur ou bien à des fois ba gérer ngo po ba te que mais ba sa erreur fait fallait ba condamner tango Bitakura zolo moni yango otali yango te wana na landi yango wana landi te conclusion no pona procès ozo souhaiter liboka mboka sai non biso lingi que non mboka ke le liboso Fati Beton azoa état de droit ezala partout. OK. Et ezala te que non OK boye ne to côté bakimbanse que bazokanga soki bayebi boye et puis tracasserie pe eleki ebele na kimbate ke OK, voilà, merci beaucoup. Na kimuibi pe ya victoire il fallait battre ba bloko wana omona boye bazokanga ba moto ya mituka mais bana mike bazobota bato ba plante batelemika wana la victoire donc tracasserie ebele on dirait que eza moi complicité moko boye. D'accord, voilà, merci beaucoup.
téléspectateurs tozo tambola kaka koluka ba micro balader na biso pona koyeba vie ya population par rapport ya procès ya Vital Kamerhe. Papa mbote. Mbote. Boni. Naza bien maman. Kombo nani? Kombo nanga? Jano Kambeya. Jano Kambeya. Papa otali procès malgré la moni na moi mouvement musala olandi moi procès nenge bandaki. Bon, nalandaki na bandaka kobetaka coup d'œil na zone. Ah, ok, otali. Bon, banda procès banina okende kotala parti nini oyo moni a intéressé yo penza na kati ya procès wana. Bon, parti oyo intéressé ngai makasi kaka nani ya défense ya Bitakwira. Ok. Défense ya Bitakwira vraiment ekwesi Kamerhe makasi. Ah, d'accord. eloko ye kosala ke moi changement moke ekota na kati ya procès wana c'est-à-dire asongoli makambo nyonso asongoli yango clairement ki d'accord nani ndeko Kamerhe aza liloba koloba te alobi vérité nyonso. Voilà, merci beaucoup. Olingi était justice congolaise et salade. Justice congolais. Bon, va rendre jugement. Va condamner Kamerhe aza moyibi, a détourner mbongo ya l'État. Va condamner. Voilà, merci beaucoup papa Nanga. Merci beaucoup. Ndeko kombo nani? Kombo nanga Milor, OK, papa Milor. Ndenge omoni la pena makambo Kamerhe oyo vu que tomoni Bitakwira ye kosamba esali moi eningisi moi procès pona okolobanya. Bon, nabetaki mpe kolanda osango na mo ebandeli et avi na ngai etake congolais nako comprendre eloko moko et nakosenga oyo nanu nasenga kosenga bajuge po descend ndenge omo okendele comme owa spectacle. Ok. Et deuxièmement nakosenga lisusu na bakonzi ya mboka kosenga elongo nanu télévisé po surtout na Kinshasa wa ba jeune eloko mosusu akosala eza te bato bakomi akombe na télé batala ekomi lokola match ya vita donc mpona ngai ekomi spectacle et kotala susu procès nde ezokende pour la troisième fois et dimension ekomeli ya kobenga kolanda bana ya famille kobengisa bana ekomi politique wana mpe na ngai franchement procès mpona nga procès eza politisé. Et pour procès qui ne peut bien au Sénat, pas le la télévision. Un mot par rapport à l'avocat et ministère public. Bon, l'avocat et ministère public, dès le départ, quand procès Bandagi, et Mamonagi, Baza un peu pour nager. Et Baza a l'élément vraiment solide avant de procès. Ok. Et nous avons tantôt le Bible, des fois, au Sombagi, combien. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est jamais c'est un commerçant. Après moment na soki na mboka na Istanbul na 1 euro comme un commerçant côté on a 20 euros. Ça ne dérange pas oublier mon ministère public tout n'est non ça n'a rien à voir. Donc là on a beaucoup le banquier. OK, voilà, merci beaucoup Ndeko. Bien dit. Voilà, on évolue toujours dans cette intervention par rapport à la vie aux populations. Maman Abisso, maman peut avoir un mot à dire par rapport à ça. Bonjour maman. Bonjour maman. Boni. Malam. Comment on a maman? Maman Julienne. Maman Julienne. Autant de procès? Nathalie. Ok. Nathalie on a fiki. Autant de fiki. Au moins le procès on a ndé. On a d'abord on a détournement ya mamong. Ya bandako basote mouton ya ba école ba biloko nyonso soki ezalaka mpona ngai nazalaka na mona kati ya mboka oyo balingai d'abord batia justice eza na place nango balongola politique elonga politique ekoma justice donc mpona yo procès ezokende na baforme politique mpona ngai ezala bajuge ezala baavocat ezala Kamerhe ezala mundele mutu nanu aconvaincre ngai aza te siko mutu abebisi motema na nga mingi eza bajuge bapesi nga pasi balongola politike basalela justice ekozala malamu. Ok, omoni Bitakwira ntango akoloba ntango akodefendre est ce que epesi yo mwa makanisi ke procès kotambola pene lolenge esengeli Bitakwira batuni ye yo na Kamerhe boza na ndenge nini liaison nini
jusqu'à ndenge otuni ngai ya Bitakura répondre te Kamere pe répondre te siko ba juge attaque ba juge bamoni yango eza ndenge no Bitakwira Kamere talaka ba Kamere Bitakwira bazaka bato ya este eza ta makambo ya este mpo ngane na oloba naza pe moto ya este omoni ke nalobi ke eza Kamere eza ba juge eza ba Bitakwira eza ba confrère ke ngai te c'est que balongola no justice à part politique pe à part basala musala oyo esengeli et puis mpo na ngai état de droit eza te eza eloko te justice pe communauté eza pe te mpo bato kokanga bazali mais baokanga bango te merci beaucoup derrière maman journaliste osali malamu merci beaucoup Voilà, merci beaucoup. Toujours on a quatre interventions na biso micro balader na biso pour na koyeba vie à population. Papa na pesi omboto. Merci. Bonio. Merci. Kombo na Monsieur Freddy Mboyo. Monsieur Freddy Mboyo. On a dit intervention ya Bitakwira. Oh babando qui kotanga plusieurs fois à se présenter le lecture na par rapport à ma propos na. Bon, en tout cas, na landi bango. Mais la quota la justice la katamboka. C'est 0 sur 10. Tu as vu la Mayuya. Parce que Bitakura est rayé, na mon lano yé mon co-président de justice. Au lieu à côté pas la monsieur Bitakura pour tout naé parce que la qui c'est qu'il y a pas dossier naé. Signature des alaki. Mais il y a banni ko tourner aux oya comme témoin comme anime. Il va la cité. Je sais que monsieur Bitakura ben yo a pas le dossier bébé. Ba preuve yango. Mais il y a qui ne retourne à la comme témoin comme anime. Bon le dossier au caméra la qui c'est qui signature Bitakura. Il y a la chango wapi. Donc tu vas beaucoup de justice. L'état de droit ou le droit qui est makaka na munoko comme mbonezo beta. Mutu ça bien. L'état de droit ça te bâtir la vie va avancer dans mboka. OK, quand il a dit que procès étant atuni Bitakura nini akoki ko reprocher na Jamali na Kamera mais c'est comme si Vital Kamera aweli malobe comme qui un peu moins débat moko ya ko je sais pas si tu as vu ça quelque part là. Bon. Et le Kouana, surtout l'enlèvement, à Koki Kouel Malo. Pourquoi? Ceux qui ont vu le dossier depuis le premier jour de l'ouverture du dossier. D'accord. Tout le monde, même dans le justice, moteur en bon, va jouer daté. Mais il y a caméra à la qui s'y va moteur en bon. Donc, tu as tout assez, mais caméra m'a tissu tout. Mais monsieur, jamais pas mandimi toana. Signature Bitakwira. Mais la signature la caméra kuna kata mbongo te. D'accord. Siko prison ya yosala ya politique ou bien kaka yambo. Parce que zalaki bakanye pona dossier à 100 jours il y a détournement. Mais depuis la signature les autres nakuna na mona le dossier la caméra signé pour le détournement. Mais est-ce que justice a retrouvé que ndene la politique il faut les choses les autres qui dans le troisième procès. Quelque part dans l'Indie le Bénin c'est que aux hommes que l'homme va kitaka caméra. Mais moto so ba quitter l'autre la minute attends laisse ba quitter l'autre na ko ba contre tena ko kikondi parce que na mona signature na été ce qui na mona signature ni on est que ba devoir yango wana ko kikondi kino mboka na bisa na loité un mot par rapport à mboka mais est-ce que vous avez des signes na quartier la bino ngala combien de minutes ka kilo bopet et ça na mona ngote mona ka ngote c'est que vous êtes à na le kotara ni na kasa ou bien na carton na éviter donc moi que j'ai le côté d'accord tu as la 0 sur 10 hein donc il est exacté donc il est ko eza te na mboka. Donc quand on va élo présenter na mboka c'est que le président ne fait rien. Parce que tous allons ba député ba boulayi kuna ba bungila kimboka de bentele ba poche yo ba bungili tato ki mai ezana na kisesu te ou bien mai ezana na monga funa to bun ba bungili bentele poche d'accord ba bungili peuple te ba ko sa biso te d'accord hein ceux qui ba moni ki ba zo bungila bentele na bango baba na kosala ya kiso to komi na temps élection ba yokali parti na parti ba poli ba député papa to bini ba député boy na parti boy aleki ba député ba to bini si président ba tika ko la paix. OK, voilà, merci beaucoup papa. OK, merci.
posa na ngai eza yo, ndoto na ngai eza yo, nalingi yo na motema, zala na ngai tina suka.